lokola moyen nazwa bino lisusu na singa eza te nalingi naloba boye maponami oyo ezali koya tolingi maponami ezala oyo ya solo maponami ya fraude te eloko nanga azali kobongisa na seni ezali maponami oyo ya lukuta abongisi machine ya tricher esika deja ase akotisi badepute na président oyo bakolonga élection ezali koya point na ye alingi apesa 350 députés point na majorité bazala na majorité pe atikela opposition 150 mais wana ezali yango tolobi machine wana eza machine ya lukuta abongisi mpe bafaux électeur balisi ya bafaux électeur c'est-à-dire que bato bakopona badepute na bakonzi ya mboka ezali liste ya bafaux électeurs plus de 10 millions ye ase abongisa ça fait basanza déjà ebele akanisi toyebi biloko wana te mais tozali au courant toyebi bajeu wana nyonso tutu bazosala ntina nini tolobi ke tolingi machine à voter wana te mpe tolingi baliste ya baélecteur wana te il faut alongola biloko wana avant tokota na maponami yango batata bamama bandeko ya bumba nasengi na bino boye le 26 le 26 ya sanza oyo boyokaki ke opposition ekosala manifestation ya monene niveau ya mboka mobimba nalingi mpe ke bumba etambola pacifiquement na nzela ya kimia mpona tolakisa totinda bato wana message ke toboyi machine à voter toboyi baliste ya baélecteur tolingi maponami ezala ya malamu oyo ya solo tokotambola pacifiquement tolingi mobulu te tolongi totinda message na seni na bakonzi ke batika bajeu ya bango oyo balingi bakosa lisusu peuple na baélection bakosi na 2016 bakosi na 2011 balingi bakosa lisusu sikoyo wana biso toboyi tokoki lisusu te kondima tozala baumbu ya bato wana bacondition de vie ya population ezochange te pauvreté misère ekoti na kati na population banzela eza te bahopitaux eza te kati ya bana mpe ezali te tolingi changement ekota na mboka na biso mpona changement ekota na mboka na biso il faut tokende na maponami mais oyo ya solo yango vraiment nalingi mobilisation vraiment bumba atambola ndenge nano mpe toyoki te na mokili mobimba ke bumba mpe ezalaka na congo ezalaka mboka mpe na congo mpe bato mpe bazalaka ebele e bazali nsima na mlc baboyi machine à voter baboyi mpe liste électorale tolingi maponami oyo ya solo esika tokotia bakonzi oyo biso moko tolingi yango naosenga na population ya bumba moyen na benga lisusu na singa bo ezali te parce que namoni basali bajeu po bakata liaison mais likambo te message nazali kopesa sikoyo bokoyoka mpe mongongo na ngai nasengi na bandeko nyonso tuna kolanda le 26 octobre biso tu tokotambola na mboka mobimba mpona koboya bamachine à voter koboya mpe liste électorale na banza bolandi ngai mpe boyoki ngai nakoyoka mpe sango ke bumba mpe alandaki mibeko bapesaki ye mobilisation ezala monene makasi ekopesaka mpe courage naya kotala bino nsima dès que manifestation mobimba na niveau ya mboka ya Congo esalami na banza boyoki ngai napesi bino lisusu tu mbote mingi napesi bino merci na ndenge boye ebele koyoka ngai eza mbala ya suka te à tout moment nakobenga ndeko na biso mosala mpona yebisa ye tianga na contact na population ya bandeko na ngai batata bamama ya bomba nalingi nasolo na bango na banza bolandi ngai mpe boyoki ngai malamu merci mingi botika malamu nzambe abatela bino